Ba musicien congolais bango moko bana bourbier. Werason air banile aye ba sepeli. Vena bisoka Koffi Olomide. Non, vena bisoka Koffi Olomide. Oui. Alobaki sur Werason. Oh non, boy. Werason pe tanga moni Koffi Olomide banile. Il pas ko sepela. Mais tout le monde réaction à Werason. Mais batu mususu oyo pe bazoloba. Il faut bisonner mtu wana clé pour que batu babeta na mboko oyo. Oui. C'est du n'importe quoi. Amour et portera force. Il y a un moni, ba Tanzanien, ba Nigérien, ba obeta na Angleterre, ba obeta bino bozaka qui dit ba bo lukabo là pifo. Côté ba combattant pe no litambu. Ouais. Ba papa na biso, ba masa na biso, ba fille na biso, ba na biso, ba ndeko na biso. Bozo qui ne combat. Bino mo bo ba congolais, mais boya na drapeau ya Zaïre. Yamboka Moussou, c'est le cas. Voilà. Et ça déjà, bozo falsifié combat na bino. Ngai ta na yoka ki Koffi abi la rébellion. Voilà. Ngai ta na yoka ki no Koffi Robeta. Abi Gozala. Nathalie ki no Koffi Olomide c'est un citoyen français. C'est pas un je sais pas soit un citoyen français ou azanani. Soit citoyen français, ça dit que Agobeta ne ba buba ba gims manani tout babeta. Il a le même droit parce qu'il paye ses impôts. Voilà. Ouais. Donc ça dit que Toluka biso ba misé congolais. Toluka te nga mutu na betaka, nga mutu na fungola, nga na Toluka ne tout ça la unité pour combattre fléau wana pour te zongela tout exercer parce que eux en France et amboka la liberté, fraternité, égalité. Soki zaki corona te ngapi na ngabi ça va fanatique nanga otaki pe Olympia et kendaka boye to ka na taki Olympia et kenda boye ya ona ebisio na mai ndakala a oseka lion a oseka pe tigre a oseka pe mboloko mais na pembe na mokili batu bakozwa ndakala baolia ye vomi mbisi alala nzala kiakutana na chance ya pambu na ndobo yango moni ngai na reservaki nano makambo ya ngai ozomona au soulevé point moro penza très bien c'est le scrum on parlait sur ba divergence bokabwane division ezana na ba musicien wana photo lobelango oui olobi kamoro tango baninga bazui visa te mususu balobi procédure ezaki bien te ba soit balobeli yango ba faut loba bien Virambo tango ba boyi visa pona Werason ya lobi ke faut ba kene na ndako batu nini mais ce que tango yepe ba boyi yeba oyana ba argument or c'est pas yango. Il faut deux kabola kaka. Kabola kaka. Donc ça dit la poche résistance isa. Misusu pe kuna ba komi ono po batu ba beta. Il faut basenga nanani. Condition ekomi. Est-ce que eza normal. Et puis na yoka ki souffrir Rambo. Oui. Afanika na plateau na yo. Ngai nde na mwana nga to ba numéro 1. Sikoyo. Symbole yango pena kota. Bino boza ba numéro 1. Mais mususu azo sekayo. Mususu azo sekayo. Mususu nani? Mususu azo sekayo. Batune ba osala ba émission ba que non, il faut boy. Donc ça dit que ça sert à rien d'être ou de se mettre. Donc ça dit ba osekaye. Virambo. Ba oseka Virambo. Ka mwana na ye. Oui, ba so tali au monde ba osekaye. Alors que ya lobaki baza bango mi balé. Non ba numéro 1 mais siko so ke lelo na Congo. Musique ezo bete sa musique ya Héritier Watanabe. Donc ngana yana loba piki non aleki nanga héritier ne mutu azana trône soko tali lelo album ezo loba meza état d'esprit dynastie na loba ki non bande ko nanga non il faut tout le carton simplifier makambo la place wana via loba bien te ya loba bien te ba artiste belé bo sepe na place te ngai nde na sepela kati na bato ba pesa ba connotation ba numéro ogoza numéro 1 me mati avion tant comme na kata avion so ya fait ninga bana ngai so fait ninga nzambi na ngai business class ata business class ata kobe bo ba mara
ozomona donc ça dit que lelo ba Nigérian ba Sénégal ba Nigérian banani bazo beta biso on dirait ba lingeli biso boule pour que ba étouffer musique mboka na biso et puis congolais tant qu'à annulé concert à Ville biso Rambo ils ont commencé à balancer mais tant qu'on fait Tchaki Ekozala il y avait personne tant on lui a gagné na Zamba il y avait personne au Tchaki no bazo tcha banini wana congolais tous à la uni on sait que notre pays ngana otikine il y a des gens qui vont vivre dans la merde mais ba vie na biso ba combattre oti nangana ke ne koloba ou bien na finga mokonzi ya mboka ou bien na loba sur mokonzi ya mboka soki ba lobi na koti boloko sécurité nanga soko lingo koloba ba mboka ndenge bomela ba champagne concert Kofi SB odin beaucoup mela mon aéroport à Njiliti comprendre noli bako mela mon aéroport à Njili musique na biso Congo ezali musique oyo etambolaka partout dans le monde na ototala ba français na nini mo na émission moko soki coup 12 coups de midi ya Bill Baté ba honorer massa nanga Bill Clinton c'est beaucoup de bin featuring est important ouais voilà très important ba honorer ndenga pe na luka featuring na Megi Warano na Gibbs donc ça dit que c'est très important nos lits. De l'eau qu'on a coupé ça la force, batala partout, bah côté bah kioté. C'est important. Coup de pouce. Les lots, bah mise congolais, bah comme là. Oh non, mon dingue ça boenga na imba na batu. Sans que bapé sangai €1. Mais yo c'est Léo, yo Bill Clinton. Au vent ici combien de musiciens n'importe ndaku na yo. Bando et que non, on va voir, on va chanter. Togoyemba. Ozomona, Noli, musique n'a pas un problème, il y a état d'esprit. Musique n'a pas un problème, il y a état d'esprit. Il y a un mise mingi, il faut bien refaire la peine à pour donner un avandi. Moi, formation, moi, compréhension, et changer moi ma casse tu as fait rigolo là c'est le webiki nous va na mikili kuna pendant beaucoup de temps na moni qui note a changé et ça dit qu'il était devenu vraiment européen qui congolais. J'ai dit mes frères j'ai eu le temps il y a aucune gauche aucune droite et puis pour nous se sacrifier pour na carrière na vie na et voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est Léo Scram, Mr. Poutine. Tous on est là dans place Oyo, Ozolobaya numéro 1, Oyo lobby, artiste belé, c'est pelité, na ba propos Oya Virambo, Tanga Zolobaya, Kofi Olomide. Non, pas artiste belé, c'est pelité. Oui. Ngaka na épinglé qui soki mutazo salisa yote. Kolingate salisa po batba mona kino oza mutu malamu. Ngai nazalaki invité te na concert ya Werason mais na kinai na Zénith pour que na pesa pour biso moto yemba wengeza se moko oya wera les rois de la forêt donc il fallait qu'il vienne beta Zénith on a tondi ça et ça la paix et ça plaisir na biso fierté voilà fierté na biso c'est pas que batwa c'est vrai que pour ngai ndé numéro 1 ezali nango ba titre honorifique. Le fait de se manifester, il y a des amours, il y a la force aux OP, en fait. Le fait de se manifester, on a des vidéos pour oui, yango. Ata bat lobby na bango parce que Congolais azara pomba il y a réseaux sociaux ya comment. Ako loba n'importe quoi mais moi l'essentiel est que j'étais parti soutenir mon vieux et voilà donc le reste basta et voilà. Tous à la place où ils ont maramba musique pour na yo solution cause ani entre vous les artistes
nde tolobaki beaucoup dans la divergence na bino entre bino tobi ke balobakala nini koza beaucoup dans la guerre loyale beaucoup un peu beaucoup bebana nde na bino mais est-ce que vous pouvez pas converger bo sangana elo mo eza pona solution na bino moko na makambo ba concert annulé ba annuler presque tout le monde aujourd'hui est-ce que PC bino idée vous les artistes boluka peut-être consensus mo bo sangana boluka terrain mode d'attente bo sangana pour que boluka boyeba problème nizo sala ke ma prestation scénique est à soutenir Europe. Déjà sur Otali, est-ce que bah ni les gars concert ya ba congolais bango moko to ba ni les pe ya baninga mususu. Soki ba ni les ya baninga mususu. Bato ba sepela ba sepela te. Mais soki ba ni les kaka ya ba congolais. Ça dit qu'il faut tout ça là tout ça la bloc. Ba artiste nyonso bana ki sasa baye 11 mai. Pour la réponse, na ba concert baza ba annulé plus, ba concert ils annulé plus ba congolais. Moi j'ai regardé la site Nyonso. Natala qui wa Weranson avant jour date ya Weranson il y a vendredi, il y avait un concert. Tant que ba reporté samedi on a concert daki jeudi, vendredi et ça même dimanche il y avait un concert. Mais ba annulé quand il y a Weranson, les gens au ba otala peuvent aussi réagir. Bon mon a qui ba concert est belé et ça annulé. C'est peut-être la plupart des artistes. Ouais. Au monde il y a que Koffi Olomide qui est annulé mais ba concert sous ça toujours ba réserver ma place les alliés. Pour votre information. Ce qui République ko porter République mususu plainte soit les artistes congolais biso tutoyer de porter plainte si est possible. Mais boza unité boza au Kasi on a le but. Faut ça la il faut battre tout bas. Il faut vous payez vos impôts. Il faut miser tout baya. Ça c'est mes alliés. Bakambebele ba droit d'auteur. Il faut miser tout baya, tout vendre des places moko. On demande aux Français ou na gouvernement ou na mairie ou la police de préfecture de police de Paris. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi boza ko sala boye? Mais bon, répondre, Bino, il y a un concert où par exemple, il y a fallu pour pas, il y a eu de casse, il y a belé, où est aussi concert, il y a eu de report, avant de annuler, il y a interdit plus. Mais comment est gilet jaune, bayaka, gilet jaune, parce qu'il y a la liberté, fraternité, égalité, gilet jaune, bayaka, bandi manifestation, il y a aussi des casses, casse les alaka. Mais si souka n'ont pas mis ça bango. Gilet jaune tant que bayaka ont manifesté, ils ont peut-être augmentation, il y a salaire, ils ont pour aller sous quotidien français. Mais les concerts que vous allez livrer par exemple ici en France, c'est pour pleurer par exemple. Ben non, attends, tant que vous contribuez, vous allez au foot salle, vous allez au foot à visa, nous sommes en France.